Mwana wana te. Nga pe ba misa concours. Ba misa concours na nde. Nga ba misa concours. Ba misa ba bimisa ba na concours. Nga linga mission abimi na famille na passe. Gezi ma wote pe mana concours. Kasi ba misa concours. Bo soutenaka eh. Banane ba banane. Nesi banane. Miss Gezi ma wote abima na concours. Te Gezi ma wote déjà ça la concours aza déjà un album na marché. Là ils sont dans différence nde zaka. Ben oui Gezi ma wote aza déjà un album na marché ça concours. Abima na concours tabima na ndenge na mona nji. Abima na passe. Non soutenir rien, non soutenir je te salue bisous. Un bébé. Mais bateau on so ba longola 1 million de filles. Biso so longola kiango. Donc ils ont des devoirs to pesa. Mun so comme ka fana longola 1 million ils ont des devoirs manique de John a pesa mutu nyos. Obi ngam na yana devoir wana. Tana bina l'équipe no bo chat ngam na yana ngo ke no to longola 1 million de filles bateau so ba longola ngam na yana. Te bazele pe yo mo po longola ngata ni mission mo we pa manique de John a bete. Ngana sina bete 1 million de filles. Et tout na Jimmy, nga sita bete million de vues na tanga. Na émission on na bete million de vues na ebite ke YouTube e futaka. Ba ngona ngona émission moko. 1 million de personnes ba tele émission ngana na olela mbonga bana. 1 million de Congolais ba tele émission ba sala vidéo ba olela. Moi c'est olela mawa ya bana na yi. Yango mo internet ba to linganga kami. Te. Fallait bien vana titi de mon père. Mais bino titi de mon père. Mais bino asima. Ya tanga ateme ba kinyo so ba yebi ke fallait aloba ateme atinda kande bino bolo baba. Kola satina na. Etina. Ndeka to yoka. Nga kokolo ko tinda ngati, tinda ngati. Fabula ya mabe. Anabe anale bakula tuna ya ba ya. Tamazana nuna bomoi. Ici, c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bisson surtout à la Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Hein? Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makamba bien Awa polémique à la raté. Awa mon père. Fidèle internaute de Dada International Télévision, le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission Plusieurs Options avec Dada International à plusieurs options. Merci beaucoup très cher Internet pour la confiance et surtout pour la fidélité. Abonnez-vous massivement babi à la carte Dada International Télévision toujours ça comme musala ni tatana mama. Et on le à travers musala na biso to nyeto qui dans abondance comme kamanique de John au binonio so oyebi au asala la fierté il y a ba congolais partout dans le monde entier donc na yende le lot toujours beta ba masolo lobby de Jésus qui anniversaire naé malgré tout ça qui invité malgré pelo et salamité mais le lot quand même admis pe invitation na biso manique de John bonne Madame. Bonjour. Bonjour Dada. Joyeux anniversaire. Merci. D'ailleurs, moi, je vais joyeux anniversaire. Merci pareillement. Pareillement. Il y a seulement un. Ça fait joyeux anniversaire. Il est là. On a fait joyeux anniversaire. Merci pareillement. Oh, tu comprenez ce qu'on pareillement. Anniversaire le kinde ni ba bika mon en internet mais incapable de faire ça tabac tout ba mais là-bas fêter tout le monde ba tout ba chaper makelele ndingi ba fêter ba anniversaire. Est-ce que c'est important? L'important c'est ça nzamba batela pesa. Nzamba batela nga pesa nga pe mana bo moya pesa nga bana bato ba vandisaka bato wana ba bota te ba bala te ba sala fête monter anniversaire. Nga sa taka na Afrique na sala fête 4 fêtes anniversaire. Ya bana 4 ba bota ma mois moko. Moko ali boso botama le 22, Prince abotama le 28, Tom abotama le 25, Johnny abotama le 30 avril. Donc avril kaka. Na juillet déjà, na son anniversaire mi balé à part yanga. Anana nga abotama le 1er juillet, Blessing abotama le 10 juillet. Si ko yo obete nga le solo anniversaire, nga na obete le solo mariage. Mbalo France a fête kaela mba pembe. Mani de John Ngobala. Ah ouais non bala. Non bala. Et le mariage. Ben oui, non bala. Dans un post anniversaire. Pour la banane à internet, chroniqueuse monta bien sans fête à mariage. Donc est-ce qu'on a une longo lango. Le quand on a longo li succès, na longo li anniversaire, na longo la mariage. O longo li succès. Ben oui, na succès makasi ko le kabino nyoso. Na maman mukolo. Bino banane. Ba tout. Na succès ko le kabatu tout. Tout le monde na internet. Internet à Congo mutata ma ko le kamanique de John Azati. Ongai mutu oyo nzamba pesi grâce ya otala makoleka manique de John ate na mukolo koleka bino nyonso ngana mukolo koleka ba chroniqueuse nyonso yebi heureusement yo kutonzima ngana mukolo ngana mukolo internet akitsaka te ngana mukolo ngana na 25 ans te na ocho kokisa 44 ans na mukolo makasi félicitations na mukolo makasi
Avant de vieillir, il faut vivre. C'est ça. Avant de vieillir, il faut vivre. Est-ce que yo finga mukolo yo comment âge on a? C'est ça. Ya malika lo ba ilobi abi biso peto sambela to comment âge ya komi. C'est ça. Vous comprenez? Parce que tout le monde bato ba okufa ya ngana sepeli nzamba bominga nga kuna olinga nzamba bomba nga suti ata na 90 ans. Na mona mwana nga suka nga okokisa 30 ans vraiment. Na monde non na zabo écoute, ta mususu na obota lisusu. Il faut na mwana na tia okokisa 30 ans. Pour moi na comme na raisonnement na 30 ans. Voilà. Ngana mukolo. Manique de John. Du jour au jour, Internet et Zoyagou, n'a pas n'engagé nango. Bon, il d'abord fallu quoi. Ma soleil qui est né, ni ma soleil bien. Tous en studio, tous travaillé. Papou et Zakaka. Tous travaillé deux albums. Album il y a World, na album il y a Loco. Donc tous en a Tokos D, na il y a Rumba. Tous bêta D Bercy vendredi na samedi. Manique de John, avant de couper ma makati, ma sola famille, bon, voilà, toujours non moi les à côté, parlant de innocent. Ah, nga pas na lingi to pour poser une question moi na. Moi tambo lobela e. Bon, poser na okapoza mission congolais. Aza mission pour ça moi na yo akoza pe moi na yo boti. Aza moi na aza baton lebele, bato belé ba opc chance pe banzimi la kai. To moni clip na ye, to moni na kata clip a Tchétcha. Pourquoi ba wario bo s'en prendre na moi na wana? Est-ce que Tchakou wana po na bino ezaba un site pour na fali ou pourquoi? La kisanga image oyo wario moko sali vidéo lo yo lo bi ko réseaux sociaux exact. Même na ba page exact wana kinyazere exact. Mutabete le solo exact. Babete ngal sote nga mona na ntia Hollande ngo falo yana ngala ndima kako na moni. Ako bando convaincre ngasi. Na moni kutu na ba chaîne sur YouTube kutu balongoli mutu wana ya nini na miniature ba tie mutu afali pourquoi? Batunde ba tie basali ba humour na bango. Mais que bananga Warion asali vidéo alobi ke Tchakou wana balobeli intel. Exact. Tout ça ba complexité. Warion universel la complexité. To banga kate. To banga kate, to bay to longola 1 million de vues na 48 heures to longola yango. To sala ka fête. Ah voilà comment na mon message. To sala ka fête. Innocent pe longola. To sala ka fête. Déjà plus de 1 million. Biso to lingi 1 million so ko sali longoli 1 million au continuer ti ko na 10 millions. Pour biso ti 2 mois to ko sa 10 millions. To bando lobaka ka to sala fête té. Pour tous on a besoin de compte Instagram, compte Twitter, tous on a besoin de compte YouTube. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Si on bat 100 millions, mais bateau on a 1 million de vies. Biso so longola kiango. Donc ils ont des devoirs to pesa. Mundo ça comme ka fona longola 1 million, ils ont des devoirs manique de John a pesa mutu nyos. Obi ngam na yana devoir wana. Tant na bina l'équipe bino bo chat ngam na yana ngo keno to longola 1 million de vues batino so ba longola ngam na yana ngo. Te bazele pe yo mo po longola ngata ni mission mo we pa manique de John a bete 1 million. Ngana sina bete 1 million de vues. Et tout na Jimmy, ngana sina bete 1 million de vues na tanga. Na émission ko na bete 1 million de vues na ebite ke YouTube e futaka. Ba do alia mbongo na batu mususu. Ngana bete 1 million de vues na SOS na tom. Yo ko yebite ngana bete 1 million de vues tout na ba ngana bete na de 1 million. Ngana sina sala 1 million. Ngana sina sala 1 million. N'est-ce diva? Ah éviter la tête na la tawabite. Na longola déjà. Merci pour l'information. Na longola déjà, na longola on attend, na eba kutute ba njora ba liambongo na ngaba liambongo na ngepanzana. Na eba même pas que YouTube e futanga sana na longola on émission moko. 1 million de personnes battent l'émission na ngana na olela mbonga bana. 1 million de Congolais battent l'émission basala la vidéo ba olela. Moi c'est olela mawa ya bana na yi. Yango mo internet battu linganga kami. Ka longola 1 million de vina tongo. Manique de John par rapport à l'actualité, il y a musique. Je sais que tu es trop Fali. Bon, il y a Fali pour pas. Na babia, na prince. Ah, on a ça moi non. Azamoa na matière à musique na sala. Matière à musique voilà, na que ça la promotion. Tant au monde la musique congolaise, modèle les autres qui les barando. Tout le monde a nani Fabrica ça qui une attitude mou. Apparemment c'est comme si na musique, c'est comme si rando ici la té. Attitude mou pa ba te belé ba se peine na bango nango, ba tout chose pe ba se peine nango te pour ba générique wana aboaki ba misusu te ayembi banze mo misusu te pour na autant autant la musique tu te dis quoi un jour terrain d'entente moko que ça là to mona oh innocent to mona ka pembe na Fali un jour après ça Fali mbote lobby non to mona nsusu après si Fali mbote ou beto pe moko boye koko takati na musique est-ce que biso pe to tanga Fali pe na tanga komba bat na mabete
fallait bien avoir une attitude mon père. Mais bino sima. Il y a tant à thème ba kinyo so ba yebi ki fallait aloba thème atinda kande bino boloba. Fallait ça tinana. Etina. Ndeka to yoka. Nga ko ko tinda ngati. Fallait ko tinda na sailo te. Nga sala mamna na ningi na nga. Basala ngonga moko fallait tinda. Mettons nani innocence asali makambo bino ba wayo ganga kake o fere mutatindi o fere mutazana simana e o intel mutazana simana e. Isala. Nga bana lobela na nga mwana wana te. Nga pe ba mission concours. Ba mission concours nande. Nga ba mission concours, ba mission ba bimisa ba na concours. Nga linga mission abimi na famille na passe. Ma wote pe mana concours. Eh kasi ba mission concours. Bo soutenaka e. Banane be banane. Nesi banane. Miss Gez ma wote abima na concours. Te Gez ma wote déjà ça la concours aza déjà un album na marché. Là iso Gez. Donc différence ndé ezaka. Ben oui Gez ma wote aza déjà un album na marché ça concours. Abima na concours, abima na ndenge na mwana nji. Abima na pasi. Non soutenir rien. Non soutenir Gez je te salue bisous. Hein bébé. Non soutenir rien. Abima na concours. Te Gez ma wote tanga ça concours. Oui bité. Aza déjà un disque na marché. Voilà. Alors a mission concours ta. Biso boinde ba mission concours. Manic de John. Avec biso to boy ba mission concours donc je salue Innocent, je salue tous les artistes musiciens, je salue Dino Liaki. Na salue ba mission ba pesa mission so mbote Sofia concours. Biso to bana kimbangu bakoko na so ndo longola pasi ya fimbu na mbunda na moto. Yango to ibina makasi to yemba makasi. Ba na concours ba bomi musique na biso. Parlons de Bankamba Bar. Na bato ba yemba te. Oh, jouer qui vague moro depuis ba passer na bango acoustique. Wana to ko sala ngo débatté. To mona ba musicien, nene ya mboko to ko ba tanga ba kombote ba zebele ba sala acoustique, c'est bon. Mais tant on fait rigolo la salle acoustique, apparemment et créer polémique et pas ba musicien. Vague wana. Na moni ba beti karaoke, mutasala acoustique ezaka bien chante. Te on ezaka karaoke, oki ya bien chante de ça succès. Bien chante abeti acoustique, ayembi ba nzemba pepe azui pepe calé bien et puis so beta na ba bafle mais acoustique na bango beta na ba bafle te confirmer si te mamba sérieux zongi est-ce que na bafle ok acoustique na bango to ki ka ya bia chante to ki no malembe ya kaka bia chante kaka bia chante bia chante bia chante na bana basi chaque love na bana basi chaque love na bana mibali bia chante moi mbali na yembi tongo ya lelo tongo ya makambo ima 10 ans de silence lelo na loti. C'est Manic de John qui parle, je salue Tarou Samba 10 sur 10, on dirait qu'il y a François Zotala avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'attention. Babi Tarou Samba, mon vieux, à 10 sur 10. Donc je te salue là où tu es avec beaucoup d'amour. Je salue tous les internautes de l'International Télévision. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Donc je suis avec Manic de John, toujours attends, il y a au solo là. Donc par rapport à l'actualité et surtout il y a musique et puis il y a Internet. Nenge ezokene Manic de John obe botoli ba tout succès na botolité nga botolate nga kutana internet bat bayebana bango te nga na yana initiative ya oyebana na yebani si bango na baguerre to swani na yebani si bango tant ba yo comprendre na yebani sa bango tout bango banana mabole ti likolo mais ba découvrir na sima mabole ba découvrir na sima mabole ndi ngam na kele ko publier mabole ngam na filmer ndako na ye ngam na beta yemba osala bongo pona luka succès na yeba wana kuna chroniqueur te na yeba chroniqueur te mais oyeba kike na yeba ka yete na yeba ka filmo ba bimaka bo enjora mutafutela kenda kunjora mutalesa ka mwasi anjora ngana yeba ka na mambo wana kutite ponga zaka na bandal ba batikala na ba munga ta libale kufina zongi pa biso mamne nyonso na ta koma na mona yete ngana ya matanga amanke njora na kena publier na yeba omati na sa mambo wana na yeba teke obo ba batala makambo wana po ezaki ngam na salaki bamona ke naza en plein matanga moi mwasi wana azotumola biso za to uto kufela muta munene ya azotumola biso na oyeba nsena na oyeba nsanga na nini ngana banda ko défiler ye azalaka nanu te ngana défilé ya le 14 octobre anniversaire ya Mobutu c'est ko kukumbendo azabanga Mobutu afani ngana o défilé na âge à 10 ans ya azalaka nanu te ngana za na grand-père raconte oye bana oleka na 11h oui bien OZRT oui bien RTNC T oui bien RTNC on bien RTNC OZRT office za de télévision ngana zaka na grand ngana oyeba nzinga yeba na déjà ngana ndo beta histoire na TV na grand-père raconte
Yo yebanisanga ni ngana niesi ya mbongo chibango mwasi akasongo mona kabela ba mbongo analia video wana omona tokangi photo to fanzi omona video te na so to kabilo na so lianga aliati ngali beba na Karine boye na ba grâce te mo yozo tambola kambola kaka succès makambo ba pesi yo Manick de John ndima baninga te batozo bakuti na solisa te nzambe yusu wana kaste mote na bimisa photo na internet na ye bimisa ko ezate yekute ezate oyo tobeba na ntongo kuzi yekute ya te ngai bare mwa msa Karine ngai banda okotela ye nde kute pa Karine tasonga na vai na salon Karine boye na kiti ye banda ofanda kuna na couloir na ba Karine po ni vantisa mwana no benga na mwana Karine abeta lisolo kuna poto ba mona ngai mabe kasi ba mona ngai mabe aloba ya solo ana vantisa na se ngai mna ndo okotele melelo comment oloba moi msala lobi Manick de John, tu penses aussi un jour aux gens en photo par rapport à la vie, les lois chroniqueuses sur internet, les lois sous un bon côté, bah toi s'est retrouvé pour nous inviter comme un bon bon. Tu penses aussi aux gens en photo? Non, ok, poto non, non que tikabana, non que non que non que les potes, attends, non que poto fani non que non mais non que poto tikabana. Bayana nga basengi bana bake poto bavanda kuna bango ngaso na vanda na za ngamo to betali sola F victime ezo kende très bien babi mikolo suspension lobi kama be balongo ya on lelo ka orchestre il faut ezala na ba principe na ba ordre na ba biso to abato droiture to abato ya respect tomoni makamso elingi ekotama bamanquement yango suleka oka parzuria parzuzu donc aza moto moko ya ordre zotya ordre na mosala mpo mosala ekende problème nini yo na Bercy mwana nga nakozala na problème na Bercy te naozala na problème na Bercy nayebi ekuti te nasolisaki te yo bato nyonso oyebaka te me moto oyo oyebi eza neti nayebi jimi nasolisaka ye nayebi jimi ya bobete mpo nayebi ye nga vana so nabike nayebi yo seke nayebi dada international mwana top wana nayebi yo mais sikoyo otuna nga neti Bercy mwana nayebi mpe avandaka te mais yo lobeli makambo libanga na ye nga nalobi nde soka olongwane mpe awata alongwane mpo nga nayebi wata alongwane akee na ye akee na ye ye mutu alongoli alongwe na ye ye mutu arendre apeye moninga monnaie de singe akende na ye na monnaie de singe oui apeye patienté mais wata ba générique balbum esimba te yango bango balongwe na ba merci kasi bakende esika baobonga Manick de John yo kaka intérêt na yo so ezaki moto olongwaki mami Alain Giga babi na Londres makambo balobi ibobo mwana États-Unis Chimène Lopez le Kardashian le plus Kardashian de poussé abenganga Kris Jenner babi Majigan Jenner les Kardashian ekufa baza ba magali kongolo on a ba vrai Kardashian o ba na poto ba Kim Kardashian obika ba Kardashian ba grâce te mo wana yebi bango te ngana lo ba Khloé Kardashian de ba Chloé Olangi ba Jael Show eza banani onku Jael Show bazala kuna ba lekechu Manick de John, merci beaucoup. Nous avons acquis de notre pardon de Fally Ipupa, Bercy. Vous avez toujours na liste, toujours battu. Manick de John, vous avez la surprise, vous avez qui surprise tout yo, bato bazela ki yo, bato nyonso bazela ka balobi, baken pena bakenda ki bato belo ki nepoto me bakokai ko défendre Fally Ipupa te parce que to mona bango ko lobate, to zela bango ba pesa ba image ba ndeko ko même pas ko zo la biso ba image awa. Tosela te ka bo mona ko à un moment donné pas tout le monde est sous Manick de John a changé programme à quel ils sous bete ba longo lio. Si Dieu fait grâce, nous avons besoin de passer vie na ok na ngai. Na ok na nga. So nous avons passer nga vie na ok. Na ok. Ma bendeliwa so nous avons passer nga vie na ok na. Prince Bab. Azo évoluer ndi. Azana studio. Azana studio. Asala ki featuring na Brick. Ebimi. Et yo kanate. Ezanze mona biso te bienvenue makanga. Mais pesa pe makam. Yo mon maman na yo yo soko simbi yo biso yo gizaka na ba succès de yala maboko soko simbi opesa makam pesa mwana za mutu muso olia mbongo biso simba succès non c'est la principale promotion ya oya ipo biso moto olia mbongo makanga ilingisanga
toujours le nzembo qui est bien, nzembo bini, nzembo sali succès. Ça n'a pas toujours ma plateforme de téléchargement ça mi normal. Mais le problème c'est que non bon nzembo les nzembo ya bato, mbongo ça ya bato. C'est ça. Ya yembi kaka. Mais je suis solo na ndenge ndenge qui après ça na mbongo. Ya yembi kaka. Soki ezali makambo. Na promotion pe pour la moine pe. L'avantage pe ya moine. L'avantage ya moine sabima. Prince sabima, tant on le prince ba bien de jouer qui est musicien. Allez caper l'émission na alors siko moto balba mais siko yo tant to lo ba moto za star kichinjo nani maniki pardon tant o le ka boy na Kinshasa bana ba lobelo mo bi innocent album bi na ba barba toi yo kate c'est ça rendez-vous comme aka na bafle rendez-vous comme na YouTube mais na ba bafle tant on na quartier to artiste azaka ya commune na été il faut ba lobelo la pas mais wana ezali Babia Prince vraiment batwa lobelela Prince ba lobelela ke plus na bandal na YouTube pour ça bandal les amabeli na biso o boko mo welela ba misenyo so ba welela biso to wela bandal te bandal les ya biso to wela loko eza ya biso tenga na wela bandal te na biki na mwana bandal na wela on te na sela on peut polémique te tant fallait lobela bandal au moins na sela on polémique te bandal ya courant fait répéter en lobel bandal sala on peut te sala on polémique ya baso abi ya sa mwana ba so na bina mwana bandal tenga lobela bandal na bela mwana bandal de joli mayala na pesi no 100% bandal bambote BDD biko fokata zo na bienvenue ndo me mukolo chez biso na Bruxelles. Maman Anto, Jacinthe là. Bien, café, anti-gigolo. Et là, au kito ma soeur. Joyeux anniversaire à Jennifer Milo. La jolie fille de sa génération, Jennifer Milo. Non, merci. Manique de John, Maman Bana, bientôt Madame. Donc, c'est jour où il y a tout la caméra pour nous la robe à payer. Madame a bala, c'est que la polémique, la futilité. C'est qu'après, tu continues quand on avait dit. C'est qu'on raisonne ni tant que maman un jour on stopper lobby bana. C'est ma cambuso ezana no ezali nano. Ma cambuso ezali za image esali lo tenga longola bila matisa mutaka nanga momoni ye moni nga mutaka voisin ati bilamba tete. Na baba vidéo na wanyo za la tête bilamba. Manique de John pour na okene na osité na habité soko mona ki image ya ndeko na biso mama Peniel. Oza ex madame ya Mike Kalamba concernant santé à mwana ba propos tenaki réaction est-ce qu'il y a makambo na bango il faut ba rememela biso est-ce tel biso mais oza pe maman ko penga te na sa esaki abenga mobali na ende balingana kande banoke na mbetu nde bando sa bana atika osambisa ni pasteur. Pourquoi ça n'a déstabilisé Mike? Pasteur va se comporter bien. Mais pourquoi ça a déstabilisé Mike Ningwana? Ah ça pourquoi? Mais après tu vas répliquer bazo finga te na mona ki vidéo ya soki ya benga ki ma soki papa maman et bon baso ba wanga ye kuta na poto ba futa ka social ba futa makama ba futa ba et bon baso ba wanga na ba na kishasa ba musala ku théâtre oh boni eboye ko oh boni eboye oh est-ce que mobali puka ifa boko elo mwana ba ku ba na mboko ba futa abana nini susu alingi seka skena nzala mobali oh akena nzala Mike Kalamba comment yo ko sa vie na hote muke Mike Kalamba azali net kama mbala bato sa vie na ezala te atka vana oh moni kolanda na mbala bato bo yo moni ke Mike mutaboya ye ba ke mutaboya mobali moni ke mobali mutaboya akena na nzala ya fièvre mondo no makasi kama mbala bato sa vie na merci beaucoup je vous aime beaucoup na ngimino mingi mais le temps c'est le temps merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Restez toujours branchés. Merci beaucoup à Jimmy, mon ami. Merci beaucoup à Christian derrière la caméra. Merci beaucoup à Jonathan Zouzi derrière la caméra aussi. Merci pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement. Angelou Central, Yakaska Songo, je te salue. Karine Manessa, je te salue. La grande famille partout dans le monde entier, je vous salue. Je salue aussi mon vieux, mon vieux dans le vieux de vieux de tout le jour de tous les temps, Tarou Samba 10/10. Donc je te salue depuis Paris, depuis Poto, depuis Malili, depuis confinement, depuis donc il y a depuis je te salue. N'appelle merci n'a pas tout nion sur ma biso confiance. N'appelle merci n'a pas tout nion sur ma biso si à remarque, si à écrit, si à dire le numéro est affiché dans le numéro d'Angamoko donc 24/24 je suis en ligne donc on se retrouve prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.
Ici, c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bisson surtout à la Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Hein? Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makamba bien awa polémique à la raté. Awa mon